Bote mingi na bino bande ko balandi ya Kimbangu 21 azolo ya bino Jomak. Ndenge boyebi ba sangwe panzani partout ke ba Kimbangiste ya 26 égale à 1 na baye bafana na ndako bangonyo so bazali ko kende nkamba na libianga mi ya papa Simo Kimbangu Kiangani. Sango yango soko yebi yango te ezali mama Christine Diangenda asololaki na papa Simo Kimbangu Kiangani. Mama Christine apesaki message wana na paroisse ya Vitry na mikolo leki ndenge papa Simo Kimbangu Kiangani abengaki ye pe alobaki na ye ke amemela ye bana ya papa kisolokele bana ya papa Diangenda na bandimi oyo nano bakenda oyo bazo bakenda nkamba te bakoka kokende na nkamba. Alors sango yango epanzani partout batebele bazolo belango ndenge mama Christine Diangenda a yebisaki papa Simo Kimbangu Kiangani ke na préféré et ça la date il y a le 27 avril. Alors sango wana epanzani partout to chaki ba vidéo bo monaki yango. Alors bato bazo continuer ko benga ngaba mais Joma est-ce que ba papa ba kokende est-ce que ba miso sukutu bazo comme en internet ka ba papa baza lolendo ba kokende te mais tellement ba pele le kinga na fanda nga na tenga on dirait film aussi na talango déjà. On dirait film aussi na talango. Peut-être beaucoup film au talango ndeni. On dirait film aussi na talango. Bobi na tanga kala tango tozala ki na bana miki na Afrique. Ce qui muninga na ya moni mais au tala déjà film à commando. Au tala film à Jackie Chan ne je film moko boy boy. Oui na yebi yango na talango film on a commando. Au film à Terminator. Ba nyo so ba bi film à Terminator. Mais tanga na fin na raison na bi on dirait film aussi na talango. Na lingi bolandelo komo kwa. Bolanda interview ya papa Charles Diangenda na ba muleleki alobelaki na tina ya mama Christine Diangenda be fort nini o yazale ko sala pona ko kende nkamba bino mingi bolobaka yango ba papa ya 26 baza lolendo balingi komikitisa te ba papa baza landa malamu makambo ekolekawa bofungula pena matoi na bino bolanda malamu makambo ona holobao ngai nazali d'accord na libianga mi ya le 27 avril pona bakimbangiste nyonso bakende bao bakenda nkamba te na ba papa na biso pona kopesa kimia mais na lobi film oyo nire si na talango ya ona lingi biso na bino to mekana no kotala bolo bateka Joma ko nire alingi te makambo te naza d'accord na likaziso wana. Nazar d'accord na biso nso po butu moko te alingi kimia effort ya mama zali ko sala yango mona batu nyonso bazo sepela parce que bazo mona ke mama alingi kimia ekota na kati na lingomba mama mi kitisi na ye komi kitisa mama Christine Diangenda eza ya lelo te abandaki na ye komi kitisa depuis kala et on a lobi film oyo on dirait na sina talango yo bino batu bolobaka ba papa balingi komi kitisa te balanda procédure. Alors, bolanda interview ya papa Charles Diangenda et puis to kozonga pona to ki na conclusion moko boy parce que mingi pe bolobaka batika ki batumi satu mais siko ndenge nini batanga pe bakombo na bakombo ya batumi satu batanga ki boyoka pe bakombo na wa eza siko ndenge nini bolanda na interview. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Tazareko Kende, qui vivra, verra. Maman Christine, je dis bien Maman Christine, Diangenda, moi c'est papa Panzo. A que comme on a papa ele qui le tourne, papa ele qui le tourne na chez lui na mabwana kuna na bungu. A que comme on a ABC albi, biso tozo ke nankamba. Parce que makambo yo e bongesi là. Papa le tourne ah c'est comme ça, oui, problème exact, mais il faut na benganan papa Simon. Papa le tourne a bengaka papa Simon, na mis sur maman Christine. Maman Christine a quoi ça raté? Oh, il bien, très bien, elle n'a pas l'habitude de mentir. Alors, il bien sembo. Ba bengi papa Simon a bengi nan papa le tourne a bengi nan kamba, na mis sur maman Christine. Ah, bote beda mon année, ça combien sur kabana Kimbangi. Papa Simon le biboy. Maman Christine a fait le démarche dans le même sens. Comme c'est le Kamoti Nasuka. Vous vous rendez compte? À Meki, à Nabongolo, ma commune tergiversée par sa commerce. Bref, sa commerce a fait comprendre à Maman Christine. Il est là, alors Sembo. Maman Christine a quoi ça raté? Sa commerce, j'espère qu'elle ne va pas me contredire ce que je suis en train de dire. Parce que peut-être à Rouban, on n'a pas postulé à lui. Mais, solo, belé, solo. Ah,
Na benga ki papa Simon na alobina ngai na sa de l'autre côté. Parce que c'était les démarches, il y a maman Christine, où était base ou maman Bakenene en Kamba. Ce que moi je suis en train de vous dire, si ça commence est sincère, il pourra témoigner. Maman Christine, à quoi ça a été? Ngai na yo kinga bon ngana kulanda fe. Yangwa na yoko koma lisi docteur. Lundi wana na kitana kina papa les Edouard. Ouais, le chef de famille, n'a posé problème. Dengi bande ko nga balo bati na ni. Albi maman problème réalité. Si kana benga papa Simon. A benga ki papa Simon Tiangani. Basolo ni nayi. Albi kana passé yo maman Christine. To solo ni fait très bien à papa Simon. Alors puis maman pas de problème que nous soit kimbangi bayo balingo ko ya o ta ba on analyse wana boya kaka problème ezali nzambaza ko yo kanga wana papa Simon de mutalo baki papa Simon Tiangani o ya lisho spirituel azali ko yo kanga akolo baki ya solo la bina maman Christine na le but ko sanga so kimbangi ya pas de problème. Na benga di papa sakwa meso papa le Edouard basolina papa sakwa meso le bi problème ezalité bo benga chef spirituel a benga ngai ya albité si to solina chef spirituel wana papa le Edouard a toujours sabona papa sakwa meso to kaza ko langa za ko yoka na ngai na yeto sola kite ele kitolongo kuna na tongi na ndako na ko pesa rapport na bandeta. Na ba papa le Edouard na biso ya li on a ba motola ba maman quand ça depuis 5 ans ngoyo to s'incliner devant papa na biso te et ça la rapate na bundoto biso ko to moins ça va encore mais maman oya tangami ke mama kulutu moi c'est chef ça la kaka ndenge ça la rapate yana papa lengo na ta to la kina papa le Edouard mais ko benga su papa Simon le bien en matin maman vous doit kimbani na papa sakwa mais na zolo ba bien na solo na papa Simon Tiangani ouais zali chef spirituel allez vous doit kimbani na zwa téléphone na benga papa sakwa mais zali ko yo kangai allez bien na maman Christine il y a pas de problème. Yebisa papa chef spirituel abenga ngai ngaba ngana moni neti yo benga ye non alebi non no yebisa ye abenga ngai yemta ko inspire ngai na meki ko rappeler sous papa Simon na soi qui était na eko kwea na muto na ko lekela abinde papa lobi benga kaka papa sakwa meso abenga ye apesa bino kimbani na moni amoke e komati neti ko bini sangai na moni ke balingi te peut-être basa na besoin na biso te tangu takomo bini sayo asa na besoin na yo te na bengi kuna balobi na nga benga kuna na bengi kuna balobi na nga benga kuna ngai na koko sate to ko koko sate na solina papa Simon 3 fois mobimba asana kisambu na nkamba to sololi donc na ko sate la vérité écoutez Kalabele la vérité les mensonges restera toujours les mensonges Tazareko Kende qui vivra verra. Nakanisi batana mama Bolandi interview ya papa Charles Diengenda na minoko ebele batu omoni ba papa tango bakotaki wana bayokana kite parce que balingai bango so bazala ba chef spirituel batiaki batumi satu batiaki papa Armand et normalement ezalinde papa Armand papa Solo na papa Simon Kimbangu Kiangani bango bakekuna balinga bango so bazala ba chef spirituel. Alors na lingi bolanda mi bo likambo ngwe wuta wapi e banda wapi na bolanda témoignage ya papa Tukemboso alobela ki makambo ya batumi satu et puis bokolanda témoignage ya papa Mbenza Kiangani
yepe apuyaki likambo ya bato misato na bakombo Polanda soko monika ka ezala bana Gombe ezala bana ya Mokoto ezala awa na Nkamba tokoma kofuka mana bana nyonso sikoyo tata Masala tuni papa lubi me papa sikoyo papa nani papa Diangenda sikoyo biso to banda kofuka mela bana nyonso po bana baze bele papa yekolo balubi te kofuka mela bana bino nde batu bopesi bango lulendo wana ya kufuka mala bana bope bokomona pasi na likambo yango bokwa kolongola yango te pona nini biso totindi bino tende bofuka mala bana wana po bana bazali oyo tata cheke lembo o bakosala na tata bakosala musala tata bazami misato me na bana misato wana na ebisi bino ke na ntina ya lulendo naza komona mwana moko kaka nde mutakolonga oyo nyonso oyo mibale batikali bakolonga te tango alobi likambo wana ebiso pe lukwa topesa bapesa biso consigne toza kotambola nango ndenge papa alobaki ke mama mwili alobaki soki ndenge botambolaka na ye soki bomoni alobi likambo ezali ya pasi bosala noki bosenga bolimbisi likambo wana ekolekana tokipaki yango te lekana ye nango ndenge wana sika tango bapapa bakei ngai papa mfuma longo atindaki nga na ye kosala na papa mfuma mbanza bato bazalaki na Nkamba bayebaki na lingoba meme na Kinshasa papa mfuma mbanza anomaki nga nazalaki conseil spécial na ye ndenge nafandaki na ye nayeki na Nkamba natunaki motuna pamba te mobulu ekomaki na Kinshasa makambo ya honneur bana bandeko na biso bana bakomaki na bizaleli ba honneur baza kopesa na papa balingaki pe bango pe fu bapesa bango yango ba misie bayebi batupe ya Kinshasa bayebi sika boy komaki mobulu ngana nayaki na ndako ya miseo ya papa tuzaki biso mbale nafuka minga bi papa na Kinshasa likambo ezo sala passe ngana se rappeler na likambo pa mfuma longo alobaki ke bana baza misato oba kosala musala papa lingomba eye munene sika boye ndenge papa alobaki ke lulendo ekokolata bana mususu moko kaka mutakolonga papa ngana sengi bolimbisi lukola yo zanano papa kei solo me bozali loko moko ngai nafukami po ete likambo na pardon papa limbisa musala yango eza munene mingi malamu bango yonso misato ndenge terasi moge mbango tiaki bango lembo balonga yango na papa ngana sengi bolimbisa na likambo leka esala matendenge papa lobelaki yango papa lobi mutatu kembos ngana kobondela ngate yonkola bande kobondela na yo sikanga na fandi wana papa ale directement telemi à côté na chambre na ndako ya mise wana na umeli wana nafuka mimi na monike azozo ngate azozo ngate sikoyo ngai ngapela telemi na ngai baninga tangu na eko yoka makambo esalamaki parce que tangu papa atiki nzoto ngana zalaki awo tena zaki na Kinshasa tangu atiki nzoto ndenge apesaki ba instruction abengisi papa mbenza abengisi papa solo bango batu bazalaki awa témoin ba papa Kayombo ayebisi ke mutakutamsa lingombe ezali tata pardon Kayomba zalaki te c'est vrai azaki na Kinshasa toaki na Kinshasa po ye moko azaki surpris lere papa tikinzoto tango apesi ba instruction wana alobi peka batumis lukwa bazaki ba eloko moko bango nyonso misato liloba pe moko papa mfua mbanza tango alinga kende alobi ete tata mutakutamsa lingomba bakoza adjoint na kozala papa Arma papa Solo alors lena yoki na Kinshasa kuna na bana ko surveiller likambo papa lobaki bimela ndenge nini sima nango tangu to yawa kotika nzoto o bakoti conclave likambo na balobelaki yango
parce que basaki papa solo ayebisa apesa témoignage mais papa solo aboyaki na ekoloba papa Mbenza apesi histoire ndenge yango esalamaki ndenge masolo na bango ezalaki bongo ezaki ya mawa baninga mosusu balobi bongo biso sikoyo bango mibale bazaki deuxième balobi te biso il faut que tozala bachef spirituel yango na bawanganaki na bango ntina wana esalamaki mpe kaka ndenge papa alobaki mpo na ntina na lulendo ya kolinga kozala mokonzi bango bawelaki bazalaka bachef spirituel totikalaki ye moko papa Mfuma Mbanza ngai na papa Nzinga esika wana nde aye koyebisa ngai aye korapelenga siko ba histoire nyonso ndenge tokotelaki na kati na mozole na bandeko mai papa oui nayebi makambo nyonso wana papa simoki mbaongi angani yani sekolo twadisa landikani kyantete papa Arma elandikani kyanzole papa Solo oui dimbe ngeta papa sikoyo tango papa bazongi tokoti na kati na ndako tobongisi makambo nyonso nde tobimaki ti ndenge papa akikotika biso na Kemba ti ndenge tokomaki na Kinshasa ti makambo nyonso ndenge ebongamaki ndenge pe toyakozongisa nzoto ya papa na Mbanza ndenge totyaki na mabele sima nde siko ndenge totunanaki na bandeko papa atikali kotika biso sikoyo papa atikalaki koloba nini ya solo biso nyonso tanalaki batunaki papa Solo papa atikali koloba nini no papa Mbenza aloba ye mutu ayibi makambo nyonso ya solo nga nalobaki épreuve palpable pe oyo esalamaki ndenge tokotelaki na mozole moko na moko bango moko pe bayebi et c'est vrai baza kolanda nga lelo ndenge naza koloba mais ezalelaki nde ndengwana nde ntango nabimisi likambo ndenge kaka papa Tukemboso alobi awa sikoyo biso nyonso oyo totikali botie biso esika nini bajene oye atako tosali théologie soki ya ndenge nini totala nalo likambo oyo ya tata Molimo Santo tobondelaka Nzambe tata mwana pe Molimo Santo elobaka nango bayombe papa Mansweki pe ka vota kasabisono kuvota kasabisono papa Gumba tozali kobondela tata mwana pe Molimo Santo boye kasi totala nanu na philosophie oyo soki na théologie oyo basali ba classe ya milai lelo oyo biso nyonso tozali 26 est égal à 1 na lingomba tata Simoki Mbangu tokotyango esika tokende na raisonnement ya malamu donc papa Simoki Mbangu ngana lobi te mais yo moko utikoloba ngo sikoyo ke mingi baza kobonga na ignorance boyete mais likambo ndenge bataka koyebisa yo loba yango kaka na 5 mois awa tango papa Mfuma Ndongo apesi nzela na papa Kumpenda na papa Bobe kotala ba place nyonso historique
bayaki kobimisa likambo ya madinga awa na madinga na Nsona esika bakunda ndeko bapapa tata mwasi totunaka papa Mfumu Alongo likambo yango eza ndenge nini papa Mfumu Alongo papa Diangenda kuntima alobi ete ndeko na biso wana leki na ngai wana kombo na ye mama Nsilulu Nsilulu elakisi na lingala ete bilaka oyo ye aki kokokisa papa Simon Kimbangu bilaka eyaki na kolo Yesu ete akoningisa mokili akopesa ye basolda boni mbotama ya papa Kulutu, mbotama ya papa Mfumu Mbanza, mbotama ya papa Mfumu Alongo bada ngenda kontima sikoyo ya mine ye wana nde aye na maloba papa Mfumu Alongo alobi ete leki na bango wana abotamaki noki te na mbamwelo alekisaki basanza ndenge basanza wana elekaki abandaki komona ete donc ekomaki na plus d'une année mama mwelo esali ye passe mwana abotamaka te kaka na le 6 juin wana ntango baza kokima bitumba akoma na esika wana mbala moko posa kobota esali mama mwelo aniongi na motema tata Nzambe ndenge nini batentation ya boye basanza nyonso na fandi mwana kobotama te kaka siko en pleine guerre mwana abotama ntango asilisika koloba mbala moko mwana abotami ntango mpe abotami mbala moko mwana atelemi atali mama na ye mwana ntango atelemi alobisi donc mino na ye nyonso na monoko ekoka mwana mwasi ale ayibisi mama mwilo koyoka motema pasi te kobeta mabaku te ngai nde naye kokokisa nde bilaka nini ye oyo kokokisa totunaki papa bilaka nini oyo ye aki kokokisa papa Mfumu Alongo qu'est-ce que vous voulez dire par là bokanisa nanu tozalaki na papa firme tobandi kotala na wana alobi ete papa Mfumu Alongo alobi ete boyebisa ngai nini banzambe bazalaka bonie misato na moko et si l'autre avait existé qu'est-ce qu'on allait dire pour nous si quand on doit comprendre et surtout que c'est une femme c'est une fille. Qu'est-ce qu'on allait dire? Maman Nzambe? Ça c'est vrai et que les lots makambo na biso ezokende musika. Ezokende musika. Mais oyo vérité ya molimo moyeto bombango ezali te. Donc nyonso wana eza kokende ete tokende epai aussitôt que to respecter ligne de conduite wana te ya kolobete Nzambe tata mwana pe molimo santo, il nous serait toujours difficile. Donc naza koloba yango abanza ete biso nyo toza ko comprendre ba jeune et vérité wana ekokende kaka ndenge wana aussitôt que tokozongisa likambo wana ndenge ezali te ezali un peu difficile. Papa tokembo so wana ye alobi yango nini c'est l'orgueil
lulendo bande ko la kanisi bino moko bolandi bo comprendre que ndenge na témoignage on ezali que normalement batumi satu batanga kombo ya papa Armand Diangenda siko biso toza ko se poser kaka mwa ba mituna bolo bateka oh Joma kazo mema biso wapi mais non alingi kaka na pesa bino be elema to mituna to sala mwa analyse biso na bino biso baye auto mi tout peut-être des airs au sala mala moté to me ka ko comprendre biso ensemble na bino baye bolo baka papa bazalo lendo bazalo orgueillé bazalo lendo ndenge siko esala mo babia papa déjà na lolendo na bango ba ko lingate na lingi to analyser likambango biso na bino ensemble ndenge botu kolanda na lingi siko bolanda interview ya Yemei papa Armand Diangenda boyoki batange kombo ya papa Armand Diangenda azali moko ya baye oyo baponamaki mais siko tolanda papa Armand Diangenda ye moko ba effort nini oyo ya salaki pona kokende na nkamba bolanda makambe koya kati na Ngomba depuis 2002 nazanga kate kobenga nazanga kate kotuna ete naya chaque fois natuna ka mutuna wana ndenge na lobaki na ndako na Nzambe ete te mokolo mosusu batunia balobi ete kozwa kimbangi na lobi lokola komi likambo ya kimbangi yango pe loba mingi ok opesa kimbangi yango papa na senga kimbangi yango grand frère na solola kana ye tangu naza koloba boy pa azali ayebi grand frère na ngai donc côté libuma mama na biso ayako kotuna ngai papa Armand likanisaki to kozwi ndenge lobi réconciliation mais moni te dizala bientôt que na biso na nkamba ko solola ya vana ke sika wana azaki na papa na biso moko ya azali mwana nkole ngana bi ndenge na lobi nazaka likamna mutu te ngai na ebisi pona mokolo to kende papa Armand na sepeli mingi wana ezalaki semaine ya le to banda à peine mois de septembre akei na bureau na biso kuna ya Ngomba epa ya komi asengi kimbangi abi naza kokende na papa Armand na nkamba bana moko papa na lobi toko kopesa kimbangi te abi mais bosenga ike faza na kimbangi soki balingo kende nkamba abia ngai ezali faute na ngai te bapesaki mot d'ordre ke soki basengi kimbangi nakoki kopesa bango kimbangi te grand frère wana avant kuta tosolola na ye barapele ngai après abengai ngai kotuna soki nakokende na nani nayebisaki ke naza na problème na motu te ngai moi je ne me reproche de rien du tout nakokende ngai na moto ya komema ngai loka nayebi nanga komema te nalobaki ke nakokenda na oyo akozalaka chauffeur na ngai papa Bosco bakomo napesaki et puis arapeli ngai quelques heures après mpona koloba nanga papa Armand makambo na bino nga na kokota ngo lisusu te ngabi grand frère nini balobi na ngai ke bako kopesa bino kimbangi te ngabi me balobaka na bato nyonso tu ke problème ya kimbangi ezali te problème soki bakoya tout ça balaba mibeko ngai bopesa kimbangi likambo biso etikali na nsima na wana na kokota na dossier wana te mais likambo nano ya kimbangi marke ke ntango batata bazalaki oyo bango bazalaki bakonzi mais tozalaki na droit kokende na nkamba na kimbangi te sikoyo tokomi mpe na rang tokomi nango mais basengi kimbangi sava bopesa kimbangi comme ça makelele yango esila grand frère ayebisi ngai ke leki na comprendre te bavi ke bakopesa bino kimbangi te la même semaine ezalaki le 4 ndenge nalobaki tout à l'heure na ndaka Nzambe soki nabosani date le 4 moninga mo aza kokende nkamba napesi ye mokanda basala ngai lettre wana na Kikongo lokanga nalobaki Kikongo bien te nayebi mpe kokoma ngo te basali ngai Kikongo na mokanda natangi bien na kati na mokanda tosengaki boye mama aza kokoma le 6 jeudi le 6 mposo ezali toya tovanda tosisa makambo yango wana ndenge ezalaki basengi kimbangi bapesa kimbangi comme ça toya na nkamba makelele esila nakomi mokanda nga moko na signé nayebisaki bandeko kete soki kosigné te problème ya botika nga na signé mokanda wana malheureusement nayebi te esika babomba kopi onga na tinda
ndenge nalobi nasengaki ya kulutu yo sala biso kimbangi na biso kutolongo mpa na yo moko ezala susu kitoko koleka nsima na yango te nazili moto wana azongi alobi makambo nayaki kuna nalingi na ayebisaki ngai nalingi na koloba ngo publiquement boye te mais solo ezali likambo ya pasi oyo eza koreflete makambo susu toza kobi. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Tazareko Kende, qui vivra, verra. Nakanisi batala mama bino bo Olanda interview ya papa Ahmad Yangenda ke na komi kitisa oyo azali na yango asalaki be fort abengi aluki meme moyen aluki meme ba intermédiaire ba memaye na nkamba me accès wana epesa makate yo ndeko zolanda nga lelo kolobaka bozo konne koloba ba papa baza ba lolendo soki makambo ezo sala mate c'est parce que ba papa baza lolendo bandeko na nga etobenga nyama na kombo nango soko moni lion benga ngo lion eza léopard te ntaba aza memete sosope aza libata te to benga nyama na kombo nango mingi bozo papa baza lolendo na bango wana bona boy nakanisi bo comprendre bo moni bolandi pe témoignage ya papa Tokemboso alobi ba papa balingaki bango nyonso ndenge apedi lisolo ya papa ndenge na kunti ndenge alobaki ndenge bozo fuka mela bana bokoka kolongolelo kote donc bango nyonso bakoma ke balingi kaka bazala ba chef spirituel. Alors ya lobiki bango nyonso te kuna pena témoignage toyoki papa beti lisolo ya mwana ya papa Simo Kimbangu oyo ya mwasi 4e oyo akufaka soka akufaka ezalaka pona nini normalement ya daki ndeko kokisa normalement falaki ezala kaka nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo santo soki ye abotamaka en plus aza mwasi balinga balomani mama nzambe mais tolobi yango na lobi to réfléchir biso nyonso ensemble mais tomoni ba papa na biso to bengi bango ba nzambe ba papa na biso ba boti papa Simo Kimbangu aboti bango lokola bazali ba nzambe bango misato moko ayeko bakisa mabamina oyo te po baza misato mama nzambe akozala te mais sikoyo totali susu tomoni ba papa ba boti ndenge sikoyo botangi bato misato sikoyo ba papa ba boti papa Mfuma Mbanza mwana bota ya liboso aza mwana mwasi papa Diangenda Kuntima mwana bota ya liboso aza mwana mwasi papa Kisolokele pe aboti bana basi tomoni papa ya sukale ratiki biso bazalaki 26 bana wana bango nyonso papa ya suka yango mwana 26 ezonga kaka parce que papa ya suka tango atiki biso bana na bango bazalaki 26 y compris na bana basi. Alors sikoyo place on a to réfléchir moké est-ce que génie ni ba papa basali wana est-ce que sengala yeke ba éliminer ba na misato batika misato pour ça la confusion parce que toujours le belawa nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo santo ya wana place tokolobaki ba papa batika kibiso bamba te zomona pona ko poussa moi moke makanisa mo koloba mais ndenge papa batika biso na confusion bon non papa baki nyonso oyo bolingi botala kaka na makambo tolobaka na bino papa Diange na kunti matanga yaka na Niangara aite yaka bakimbangiste alobi na bango alobi bokabola bana na biso te po bango bazali relève ya biso soki ndenge bosalaka na oyo bosala na bango nyonso soki papa Paul azate oya koyawa bosala ndenge bosalaka boyamba ndenge boyambaka Paul pona lingite bo bungi sabana na biso pamba te bino bolobi bango bazali mutu moko bazalaki déjà ebele na leo wana bazali mutu moko wana ezali matei ya papa Yangenda. Alors sikoyo matei oyo tozoyoka lelo o peut-être mingi toloba mais comme lokola confusion tata nzambe ndenge toyebi lisolo ya Satan akepa ya tata nzambe Satan azalaki ange akepa ya nzambe nzamba bina likambo oyo non ngai te kende pa ya mwana abi yo zaka sona mwana
so mingi boye bakate likambo ba bengane la ka satan na likolo ya mwana bolanda malamu babina ye likambo yo ngai te kende pa ya mwana alandi mwana abude ke kuna bengi ba ange mususu meta su likambo ngana yebia ngam na yebi ke na sima ya tata nzambe zanga mesiko ekomisa mwana tanga ke pa ya mwana yebi se likambo yo ngai te kende pa ya molimo santo abia non oyo penda nde suki abudaki asalaki oyo asalaki abengi rébellion ya ba ange babi me oyo comme le roi ko sakana metala siko boye nena kanda wana tata nzambe abwaka likolo siko motune ezali soka ndimaki kotosa molimo santo est-ce que balinga batinda na 4e position wana eza question anga na tuni na nkaka soka ndimaki soki andimaki kokende kuna est-ce que balinga batinda na 4e position mingi na biki bokoloba ngo no wana mayela nzambe oui boza na raison ya koloba bongo wana ezali mabongisi ya nzambe papa Simon Kimbangu le bakangie batie na prison a se multiplier ki 5 places bakangie kuna 3 te a se multiplier ki 3 te 5 bakangie kuna nazo pesa kaka ba elema ya biso to kanisa ensemble biso na bino boki papa to kembo salobia bango nyoso balingaki bafuka melaka bango bakumisa bango orezaka 3 mobulu ekomaki na Kinshasa makambi ya honneur bana bandeko na biso bana bakomaki na bizaleli ba honneur baza kopesa na papa balingaki pe bango pe fu bapesa bango yango ba musicien bayebi batupe ya Kinshasa bayebi sika boy ekomaki mobulu mais témoignage ya papa Simon Kimbangu Kiangani l'air déjà comme chef spirituel azala côté ya bakimbangiste alobina bakimbangiste ke ebimaki na monoko ya papa Fumambanza papa ya suka oya tikaki biso alobi ebimaki na monoko ya papa Fumambanza ete ndenge bosalaka na biso bosalaka pe na bana na ebite na l'air wana soki papa tukembo sazalaki peut-être azalaki na voyage moko quelque part oyo bosa wana ngam na lobi yango te papa Simon Kimbangu Kiangani mutalobi yango bolanda papa tango bazaki bango misatu bazaki komona ndenge bazaki kovandela pe ba honneur tango atikali ye moko ndenge ni tuzaki kopesa ba honneur utaki na ye moko ete oyo bopesa kana ngai bopesa pe na bana toko bongisa po bandeko baza kosufrir mingi na mokila poto soki bopesi ngai respect bopesa pe bandeko na ngai bopesi bandeko na ngai bopesi pe ngai eza bongo te bande wana kanesi bouti kolanda pamba te na ebandeli wana makambo ebele ezalaki kolobama makambo ebele ezalaki kosalama yango papa amona eke non ateya bakimbangisa alakisa bango vraie ligne de conduite oyo ekomema biso epai oyo lelo tozali koluka kokende ateyaki bakimbangisa ebele na lere wana bayokaki yango omoni ecréé de côté bamiso balobi papa biso mateo te biso ne bandeli toyebi ke yango nde matei oyo biso tokoyoka toyoki lelo oyo tomoni makambo mosusu bato moteya biso bandenge ebele tolobi to papa biso kokanga makaka na matei yayo ya liboso ndenge papa Charles denge na loba moko mosusu mosali ya nzambe fo boyokaka makambo ebimaka na monoko na ye liboso yango bomoni bamiso balobi 26 bamiso balobi 3 kaka question ezali soki Satan Lucifer andimaki kokende na molimo santo andimie est-ce que balinga batine na 4e position na yebi ke réponse ekozala ke Jomak makambo ya nzambe ezali mozindo soko kanisi bongo dongo za na raison makambo ya nzambe ezali mozindo ya ona lobaka ko simba bisimbela te lelo ebele bozo sakana na papa Armad Yangenda ebele bo sakana na papa Solo Kofinga siko yo yebisanga ye soki sikoyo bango ndembo lobi bango misatu wana papa Armad Yangenda est-ce que na lero na alingaki akoma nzambe ou bien azali nzambe mais siko bozo sakana nzambe
pamba te biso toyebi ke bazalaka nzambe me bakoma yango te. Bakoma yango te. Papa Simoki Mbango tobengi Molimo Santo. Akomaki Molimo Santo ou bien abotamaki bongo. Pamba te azalaki kosala, azalaki kosamba na église mususu protestant. Azalaki muta protestant papa Simoki Mbango. Est-ce que l'air azalaki na protestant, azalaki Molimo Santo ou bien akomi yango l'air alongo na protestant? Est-ce que batumisa tona batangi bakombo? Balinga bakoma banzambe soki bandela ki ndenge toyebi wana bolobi na bandeli wana balekisi bango misatu na l'air wana nde balinga balata bonzambe ou bien ti bazo finga bango lelo bo bazaka banzambe. Yango na question yo na ngai foza na wana moto o réfléchir. Bolo bate jo maki makamuna yo société na to pesa bino ba élément ya réflexion. To kanisa. Bon kuna papa Simoki Mbango kianga na lobaki mais yo mundimi zala mayele. Yo mundimi zala mayele. Soki Lucifer, Satan, otobengi Satan. Saint-Esprit a andimaki Saint-Esprit. Est-ce que balinga batinde na 4e? Mingi bolba non 4e ezalakate. 4e ezalakate d'après nani? Parce que yo pe o salami ko salama. Tango o salama kite o yeba kite makamuni ezakili kolo. Yo pe o salami ko salama. So